donc efungoli nango biso kaka misu ke non ba petite sœur na biso totindaka na baeglise oke bato badeviergeaka bango eza nde bapaster chanteur donc eloko wana ese efungoli biso misu ke leki na ngai mwasi akokende sur groupe de réveil te mwana na ngai mwasi na opermettre yakende sur na maboko ya bapaster te surtout bapaster bakóma na de kilte okilte oyo esili tosala kilte moko ya bajeune fille seke bafille wana oyo botikalaka kosala deuxième kilte bosalaka na bango bateste ebele peut-être ezalaka bakilte ya mitakala nde oyo bosalaka ya deuxième kilte donc ekomi mwa mpasi kotinda mwana akende osambela so na baeglise ya bapaster bana musuni normal bayokaka mpe baposa neti bato nyonso bosoka bafrère moko boye te bokomisa bango neti baangelu bauta likolo bakita yo oyebisanga teke eza na frère moko boye na bonzambe kaka alekinga mpo ayembela nzambe biso tu toza ndenge moko ndenge bafrère wana va balala basambelaka nzambe ndenge biso tu tosambelaka nzambe. Salut internet, c'est bien moi votre humble serviteur Airlove, Arabolingo. Appelez-moi l'enfant de Dieu parce que je suis l'enfant de Dieu. Balobi soko bomi nzambe olongi biso. Lelo tozana oya bino ndeko na bino moko asala musala ne bien moko ya olobate. Ya lobane kaka vérité. Ya mo maria la vérité parce que azane kaka muta vérité. Wa bino ndeko ken piano. Vena ya kati. Ouais, bonjour. Bonjour, Bandeko Toubazo, Libako Olanda Biso. Bonjour, na maman Sideji Mampata, mes condoléances. Alors, fait la maman. Donc, bonjour, na prophète Emmanuel Dodi, prophète Moïse, Batutu Olanda Biso, vraiment, Bambote na bango. Ouais, Bambote na bango, vous s'abonnez massivement sur Dada International TV. Alors, sur Dada International TV, vous rejoignez Bamakam Nabina, bien, vous rejoignez la vérité, Oyo. Venangai tunanga kati venanga kempia na azako pese la ve bablobo mingi circuler mikolo et na susute la mise profane na ba mise chrétien par mozo leka propos ya ba ndeko na biso ba Michel Bakenda bango baza bato ba yembela rankolo mais tomoni ba vidéo na bango suku umuna undenge nini parce que ba mission profane ba bango ke no bango ba batamo ko batu benga bango so diza batu ya nzambe yokoko na propos ba makambo zoleko bon bino nde bosala la différence ke o batu nzambe o batu mokili tout ça ngapo nanga bazaka batu neti batu nyonso tout même bible yango moko elobi ke le chair est faible donc la kisi ke chair ezalaka faible na kati ya bible yango moko pe elobi ke chair oyo ekomema pe na tentation donc ndeo ya bible batangaka bazaka batu normal bana musuni normal bayokaka pe baposa neti batu nyonso bosoka bafrère moko boye te bokomisa bango neti baangelu bauta likolo bakita yo oyebisanga teke eza na frère moko boye na bonzambe kaka alekinga mpo ayembela nzambe biso tu toza ndenge moko ndenge bafrère wana va balala basambelaka nzambe ndenge biso tu tosambelaka nzambe eza frère bino bokomisa bango neti baangelu batu malamu batu non yango sikoyo eloko esalaka différence eza te entre biso na bafrère wana donc mitakala na bango na nefe bima bongo mitaka bango efe bima bongo donc eza bafrère ebele eye Moïse nani Mike Kalambai baneno na ye na mwasine problème sur na yebisi yo moni na mokili o kokamwa te so mutu mutakala na ebimi ata yembela nzambe ata te ya batu chaque dimanche muto o mutakala ne ko bimaka te na mokili ezaka Jésus Christ o nyonso batikali baza batu basombaka bankoro basombaka ba whisky en coulisses de o nyonso to atikali soki eza na matière moko boye oyo ezosenga frappe mwasi makasi na bafrère na bapaster ana nyonso basombaka ngo ayuza la classe basomba ngo parce que vous confirmez basomba ngo yuza la classe basomba bongo siko soki basombaka ngo te bango ba frère en Christ bayembelaka nzambe basala pe soit disant église na bango comment nitakala na bango ke kobima na ba réseaux sociaux c'est que baza batuka ya masumu neti babiso kutu bango kutu baleki biso na vie sexuelle po ya bango ezomona na pena ke no
baleki biso kutu côté wana baleki biso ku côté wana sur mi internet tozana ndeko na biso ye problème ezalaka la vérité ye so aloba bino la vérité boye bate bele bayinaka ye topousa na pre na ye parce que ye alobela biso vérité lobi toyokaki keno moko na problème na pasteur Moïse akende porter pasteur Moïse Mbiye plainte aketi na nini na Gombe kuna na grande instance Gombe a porté pasteur Moïse Mbiye plainte. Église etomoki bi jamais pasteur atikala osala makambo wana mwana akuta minute azana ba menace moko toyebite yo muta presse yo lobela à propos de makambo nyonso ezoleka comme conseil opesa mwana wana ube ko loba na pasteur Moïse Mbiye asala nini à propos de makambo eleka makambo nyonso e circuler bon on a conseil na loba ndeko na biso ya mwasi erbo bandaka bolingo na bino biso tozalaka te conseil pe na opesa pasteur ayebaka kosolola eza maese sopani ya na lobela ba pasteur nyonso en général na lobela pe ba fi nyonso ba filmaka mitakala na bango en général o botindelaka ba pasteur po na émission na yo ba kombo zotanga ba kombo ne concerné ngati danga na lobela masolo en général donc ba pasteur ezate ke bosengaka ba jeune fille na biso o ba comme bandimi na bino ko sambela bino moko bo de verger susu banango bino moko bokomi ozo ba video banango bozo publier na habité molimo nini eza ba pasteur amboko omona pasteur ngambe tout ça pasteur bazui ba filmer bon no pasteur bon raison le kana ya ba paye na gaya mais c'est grave genre ba pasteur ba na mboko ya na sens oh je sais nous ça conseil. Pourquoi n'a tu n'as pas question moi n'a pas ça n'a conseil au pesa peut-être conseil azamutu peut-être ça la erreur peut-être ça erreur ou bien moi na wana moi si azako kosela kaka papa pasteur abatumaka que non ya loba n'importe quoi na parce que jusqu'à maintenant tout moni na nos vidéos au moi na wana a publié ya mosali ya nzambe te mazoloba mais tout moni ba vidéo ya moi na wana ba publier yango ebele est-ce que moi na wana alobaka pour salir pasteur ou bazoloba parce que ayebi makambo o bazoloba ba premièrement na ba vidéo déjà ya ba sex tape wana na tala kango te makambo tu ozoloba na na moni eloko te nazokaka masolo ayo internet ça l'internet na mo internet bongo na na bana te bana nga na parler na su vidéo mo boya ya ser moko ya église ya batukuna ba publier ya lenga na zu ba vidéo na tika yango na téléphone mais non et na sens te pasteur na mondimi na ye ba yebi place ba kosuka donc efungoli na biso ka misuke no ba petite sœur na biso to tindaka na ba église OK batu ba vierge bango ezande ba pasteur chanteur donc loko wana se fungoli biso misuke leki nanga mwasi akokende sur groupe de réveil te moi nanga mwasi na permettre yakende sur na maboko ba pasteur te surtout ba pasteur ba koma na de kilt o kilt esili to sala kilt moko ya ba jeune fille c'est que ba fille wana o botika la sala deuxième kilt bo sala na bango ba test belé peut-être ezaka ba kilt ya mitakala nde bo sala ya deuxième kilt donc comme moi passe kotinda mwana kendo sambe so na ba église ya ba pasteur comme passe vraiment kotinda bana biso na ba église vraiment eza moi vraiment passe pourquoi esa la makaka bongo pourquoi ba sala nzambe makambo na bino koko bima libanda babi mo sala nzambe aza mutu amemaka te mais ba sala nzambe bokomi ndeko bongo ba guerre na ba famille ba yembe na biso nzambe bomema ma guerre na famille boye ba vraiment bo soigner ba place ono bo sa mabe wana boye ba ko bomisa oya ngandeko tapé suna problème moko ndeko na biso aza artiste comédien Herman Kasongo a autant que la même problème ba fio ba sali loko wana ba publier ni talande biso mibali tozo sambwa parce que Herman dans un pays muto peut-être bo solo la naye boye ban naye ma passion est commélie na minute bon ngana osenga na ye azwaka mayele na ebela mosomba ngo batia na face
azwaka maele po moni komisa mbwisa na niveau wana vraiment oza pe na nisi moko ekweya mais osala ba video ya bongo ba filmer yo pe moni esali soni mais courage na Herman Kasongo na sepelaki na ye po asenga ye ba pardon ne sengaka to limbisa ye to tele na se ande kona biso congolais mais bino pe mbala sima ko sala ngo pete mon frère ko sala ngo te oza garçon moko bala déjà moi si nda bengisa na poto moi si amona mobala ngo na bengisa ba mosomba ngo na supportaka na ndako ke mona na public kongo mobimbe moni fesa de kona biso ya salite bongo ah esali pena pas si fort esali pas si fort esali pas si mais eza makambo se sopani to limbisa e comme asenga bolimbisi to limbisa e. Ok, to limbisa e Herman Kasongo Chilombo Molimo place aux ba courage mon frère ba courage eza mbule bete pa mutu nyonso bete pa no éternellement te ekosila et aussi là non mon frère courage vraiment zaka mobali maram nyonso na ngolo nzambe ekoleka kitoko pe toza problème mo msusu parce que batu ba bengi biso et ça passe même pas 40 jours ya mobali na ye mais sala ba émission la qui azo sala batu ba osepela na ngote abe non pona ya et pas mwana kitambo parce que tout azala mwana kitambo abe pona ya et pas moko ya bana kitambo abe muto pona ya sala mais lo moi ça pour lui azo sala d'après bino mo bana kitambo et sala bino nini parce que 40 jours non te ba lobby loté mais yo ça la bémission c'est comme si vous allez nous la pas cité qui a mobile ngo que non aux angi mobile c'est comme ça ça n'a pas cité bon côté la koko soki omichepe na place ya koko yango pe ezaka somo akufela na ndenge bato musu ba kufela pe mibali akufela na mibali mais akufela na star te na ndako na yo so comprendre et comme ça la pe ba émotion peut-être faute mususu pe za ba journaliste Muninga ucho kunda mobali na ye lelo bino lobi boyele ba caméra peut-être azanga kimbe maîtrise mais anga na osenga na koko kaka aluka famille wana basolola po makila bana na ye nde famille wana o lelo koti mbutu biso pe ba kisongi wana ya koluka ba division entre koko na famille Pululu pe za bien te donc suka bako bongisa tato cheki songi ata to sali nini suka koko na famille ya Pululu ba bongisa peut-être za pe ba palpite mutu mso ko ba iloko msusu pa ko ba te alobi ngo msu na sia palpite moko boye moni liwa Pululu msu koko pe andima te un jour Pululu batu ba ko lele na niveau ba lela ki bongo peut-être na se ba émotion wana msu sali se pe ba émission bongo na senga pe famille Pululu balimbisa ye kaka eza erreur asali déjà balimbisa ye azaka mama bana na bango donc bazwaka ata koyokana donc eza makambo toko bando kote te to bando tia ba pilipili na ba mungu ate balimbisa ye ndenge balimbisa basi nyonso to Pululu atika bana. Merci cher ami internet balandi nyonso ya International TV tokomi na suka ya émission na biso tokomi na biso na suka ba dédicace na yo non na pesi ya isa mezo ba mambote prince ya Weli Sir Poli Lumumba Veluzo Mbata Koko Arafat Patou Lukuba Bogali Bongonga Sir Nathalie Neymar donc ba vie tout balandi biso vraiment merci pena yo natano pesi biso vraiment ya ko solo la merci vraiment OK merci merci na bino tout balandi ya Dada International TV to bandaki émission na biso bien pe to sukisi yango bien to zalena wabino kentana alobi oya kokiolo ba lobi oyo etali kaka ye babi polonga air love fo bomana nzambe so bomi nzambe ndo longi garçon oyo ya bien boye olongi merci na yo Dada International so patron na biso Dada International mona bata mama top merci na yo die monirba na sima camera na biso toza na Melki cameraman mongo afimali so nzambe vraiment ya matati na mapata afima merci na yo mon boss Ramses Yoba Gladys Tenda merci na yo na ba soutien nyonso oyo zo soutenir nga Airlove merci na yo Abupia de moi Chantal Nick ya ba Chantal pe na yemoko Janceline Mangir je te salue place aux alifs vraiment na pesio ba mbote ebele na Marie Olenga ya ba Marie vraiment ba mbote na ya ve na nga femme mandulu double impact
toi ma maman chérie Brigitte moi ça bata haute autorité Ambroise Yoba pena yo mon papa Adisha Moto maître Beba Zibeba à gauche à droite babi muta kitisa na mabele azate. Merci encore une fois à toi Gracia Eka Ekondo. Maman na Oriana Yoba merci na mwana kitoko oyo pesi biso okotisi vraiment na kati ya famille Yoba merci na yo grâce à Ekondo vraiment grâce à Ekondo Yoba Hervé Yoba merci na grande sœur nanga Nadège Yoba Sandrine Yoba numéro 1 ya famille ya moko sombo ya moko bien merci na yo pe ma petite sœur selon mon cœur Vanessa Yoba merci na ndenge nyoso Sarayano conseil merci pe na yo Nathalie Capitao ya ba Nathalie merci nga na benga ke maman nanga parce que ça maman nanga merci na place oza kuna na Londres a Jani Buditu ya ba Jani na Londres wana merci na yo merci na ba nyonso bolingaka Air Love mais vous s'abonnez massivement sur Dada International TV et que ça la biso bien merci Nabino ba nyonso bolinga émission Nabino ba nyonso bolinga ka Dada International kanda merci na yo merci na mama top mama di mama yamba nga Air Love bien solo la nga Air Love bien merci à toute la famille kanda merci Nabino na ndenge bo asetanga Air Love vraiment pembe Nabino kozala na bino na ba conseil na bino na ba prière na bino merci à toi ma maman chérie Micheline Mosenko et ma maman à moi je te salue je l'aime beaucoup je t'aime beaucoup maman merci bye.